Alléluia, 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 Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, oh, nous t'acclamons, Alléluia, oh, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons, Alléluia, Alléluia, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Alléluia, Azanzambe, Alléluia, Alléluia, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Alléluia, Alléluia, quitte yo sala, Yesu, quitte yo sala, Alléluia, Alléluia, sopanguya, Yesu, sopanguya, Alléluia, oh, sopamolimo, Alléluia, sopamolimo, Alléluia, Alléluia, sopamolimo, Yesu, sopamolimo, Alléluia, sopamolimo, Alléluia, Alléluia, quitte yo sala, Alléluia, quitte yo sala, Alléluia, 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 merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons, ce matin nous t'acclamons, Alléluia, 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 oh, Azawa, Yesu, Azawa, Alléluia, Alléluia, Azawa, Yesu, Azawa, Alléluia, Alléluia, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Alléluia,
Alléluia, Azanzambe, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Alléluia, Azanzambe, Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, na pesubino beauté, na kombo na Yesu, Masia, na tongo alelo, lamuka, kolala te pongi, to komitan yako, belela nzambe, tango yako invoquer nzambe, tango yako adorer nzambe, tango yako implorer la grâce de Dieu, tongo, le moment de tout le mystère de Dieu, pour la biso banana batou, c'est le moment où Dieu renouvelle ses bontés pour nous, et il renouvelle ses bontés pour na yo, pour na ngai bien-aimé, dans le Seigneur, kola la te, kola la paresse, tobo y paresse ya tongo, tobo y paresse ya tongo, tokomi na tango, ya koyoka, maloba na nzambe, tango ya ko adorer nzambe, tango ya koluka, ba solution na ba problème na biso, bien-aimé, dans le Seigneur, na tongo alelo, et les alliés wabino na micro, Moté Philippe, petit ave mario na prière ya tongo, et alelo, bien-aimé, dans le Seigneur, mais yeba été adoration, et à chaque samedi, chaque dimanche, Ezali Nangonga à 5h30, et à Bruxelles, et puis à Paris, et puis 4h30, et à Londres, bien-aimé dans le Seigneur, la grande Toya, Tobondela, Toluka, Illuminazambe, tous la solution, n'a pas problème, n'a dit so, to boy basolukan, mais Tolingi de la solution, Tolingi était Tomona, et Mounen ensemble, et c'est concrétisé, et c'est manifesté, n'a quatre, n'a bon, n'a biso, bien-aimé dans le Seigneur, Tongo, Ezali, Moma Moko, il y a mystère, bien-aimé dans le Seigneur, et de préférence avant l'élevé du soleil, bien-aimé dans le Seigneur, Ezali, Moma Moko, ok, Okoyebako Boto la Libalawana, Okoyebako Boto la solution, Oyo Ekangama, Okoyebako Boto la Kimiana, Okoyebako Luka, Libalawana, Ozali Ko Lukawana, Ezali, Moma Yatongo, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant, il y a toujours les sous ma adoration, Tokotan les sous ma Lobananzambe, Mikolo les sous, Tozalina, Nandeko, Josaphat, Mokoz, le roi d'Israël, Akedeki Tongo, le grand matin, des chroniques, chapitre 20, Yarode Mikolo, Ezali ko exprimer biso bien-aimé dans le Seigneur, Toluka Yesu na Tongo, Toluka Yesu, Tongo, Ezali moment ok, Ye Azali Koya, Atelemi ke bino, Boya, Mena Bamoy, Naba Eri Misuswana, Ekomi ke yo Luka, Ake ya bomba minae, Okomona ye wapi, Ekomi kwete omona ye, Ekomi susu, Makambu na Makambu, Mena Tongo, audience mokote, Kwete ye moko a se présenter, Alobina, Esaïe chapitre 64, verset 6, Nazomo na kutu ata mokote, Azali koya ko évoquer kombo nanga, Tola moki na tongo la lelo, Kwete toya ko évoquer kombo na ye, Kwete kombo na ye, Tokota nango na bitumba, Kwete kombo na ye, Ete toya bako zwa solution ya ba problème na biso, kombo na ye, yango te tolata kombo ya roi, ya mboka na bino, ne bako respecter yo, la reine d'Angleterre, ou bien il y a roi, il y a Belgique, il y a la combo là, peut-être tellement, ou bien il y a la combo, il y a président des États-Unis, ou émissaire, il y a États-Unis. Bien aimé ton Seigneur, et donc tous allez kozanga ya mwana, à lobby était menaçant mon de mon côté. Tozo ya compris, to priya kana biso na tongo, mais ko invoquer combo na ye, ya mwana tout ça la kate, ko invoquer combo na ye, ko ete tolonga nango, nakati na bitumba, o to ça nango, na sena moy oyo. Balobi boye. Des Chroniques chapitre 20, verset 20, et le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Le grand matin, et ça va s'éclairer belé. Jacob Akoma Israël, le grand matin. Alors si tu ne me bénis pas, tongo n'importe quoi pété. Non, on a la mukakaka était au pambulanga. Si tu ne me bénis pas, n'importe quoi yote. Alors tongo lingetana, bozo ka s'éclame, tongo lingetana. Tikanga inakele. Jacob alobi nakotika yote. Alobi lokola ke tongo elingi etana boye. Bato baya komona ngai. Ezali moment oyo ke moment ya mystère. Moment ya mystère. Luka nzambe na moment wana okomona. Tango de tozo sauter, ezalaki ko etena la sabino le grand matin. Mais le tozo bakisa verset 23.
D'abord, toujours dans le verset 22, au moment où l'on commençait le chant et des louanges, bozo katina ya adoration. Bah, il est que petit temps, bah, on va aller koyemba la gloire de Dieu kita. Dès qu'on a tant de choses, quoi adorer Zambé la tongo, gloire na Zambé kokita. Tant gloire na Zambé kokita. Et quand tu te na stérilité, et quand tu te na célibat, et quand tu te na maladie, gloire na Zambé kita na bon modayo, bien le mettre dans le Seigneur. Et quand tu te na folie, na pas problème, on a une chose à l'ango. Yango balobi ki tant kaka bango ba bandi déjà koyemba. Balandi koyemba, la gloire de Dieu est quittée. On a dit dans verset 22, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon. Jour à notre temps, Nzam aeba ki kotia embuscade. Mais tozo bondelete, bondela na ba prière na yo. Nzam atia embuscade, na kati ya bandok, na kati ya démon, na kati ya esprit nyonso bazali koya ko bundisa yo. Nzam atia embuscade. Yango ozomona tina tozo belela kombo na ye. Obeleli kombo na ke Seigneur côté bitumba o. Seigneur si la ngai problème tongo yango nde ezali moma ya bareke, moma ya koya. Comme qui dit ça, il y a qu'on s'agenouiller, il y a qu'on tombe la maboko likolo, il y a qu'on bénit là. Seigneur, attitude et prier l'ouanelelo, et ça dit qu'on s'anga biso, n'a pas n'a zambe, n'a pas église, les autres s'anga biso, tozo y a qu'à prier, moto, nakati, namuna, mais attitude et konuka, la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui t'a, et ça dit sous-souté. Baba prier wana ya banze wana lemba ndekolanga yango de mutu memaka la présence de Dieu, la gloire de Dieu na kati na bombo na biso bana na bato. Alléluia. Alléluia. Zamba ataki embuscade wana kaka tango baki koyemba baloyembo wana baloyembo elembana qui était venu contre Judas. Ba oyo so bazali koya contre yo Zambe nanga ataki embuscade katina na bango yango de le sambo na ya mukolo na mukolo. Seigneur utango zo ya tongwana ozobela au nom de Jésus kombango ezali kombo ya Yesu, ezali kombo ya Yesu, le nom de Jésus ozo ya na tongo zo ya kobela kombo ya Yesu ana ke Seigneur Jésus ta embuscade kat na bando ya famille ba démon to ekokuta na bango na mboka ba ojo so bazali koluka etenga na kufa ba ojo so bazali koluka na malheur. Seigneur ta embuscade kat na bango. Bien aimé dans le Seigneur. Et on veut dire, c'est comme ça qu'on doit prier. Le verset 23, Bible et le Bible. Tomba na koke de ko basta verset moko était tombonyon soto saliwana. Alléluia. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants des montagnes de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en furent finis avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns et les autres à se détruire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bazalaki na kamoko. Batu oyo bayaki ke ba na bango na bana Moab na bana Amon. Po ete babundisa bana Israël. Ozomona ke boza na kamoko. Ndenge confusion oyo Nzambe atiaki, embuscade oyo Nzambe atiaki ete bakomi kobundana bango na bango. Bato au groupe eyaki ke eya ko sécuriser bango ete babundisa bana Israël bakei bakomi babomi bango basasi bango basilisi bango. Mena suka ya verset wana elobi ke tangu kaka basilisi kosala bongo na bahabitants de Séir, ils cédèrent les uns et les autres à se détruire. Ndekolanga na tongo la lelo to robot de la ke confusion kota katina bayine na yo ba anda ko boma na bango mabulu wana obatibolo wana bango moko bakoya na mabulu wana bien élevé dans le sur le plan spirituel et mawa ezate na bonzo to boy nde ata sengi mbongo pesa sengi ma komela pesa Bible le bien ça le kola makala moto zo chana mutu na ye menam esprit potango ya akoya l'esprit akoya bateke zale kinae akoye bateke oza grand frère na ye akoye bateke oza grand frère na ye akoye bateke ye nde moto abota ye akoye bateke ye yo nde moto obota ye akoye bawana te akoye soki balobi ke epesa mama na yo to boma ye akopesa ndeko nanga kuna eloko ya liboso oyo diable asalaka bango alongola bango mawa ezalaka te yango ntango ke yo okoti n'esprit te bien aimé dans le Seigneur bakolatisi ngai yo na se ndeko nanga ceux qui baladent sur la Cécile il y a des côtes d'esprit et des tombons sur toi, la gloire de Dieu, la présence, il est là, il nous attend chaque matin. Alors, que nous attend mon côté, nous attend mon côté, et qu'on soit comme bon en pour te assaler la langue. Tout
tozoya kobela kombo na pamba te po tosalela yango. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, biscanio sokaka au nom de Jésus, tango so tambola moi mobim, pour aussi au lac yango, moi mobim tango so tambola, au tamboli boy, au commis zela zela au nom de Jésus, nandaku au nom de Jésus, au moni pourquoi aller au nom de Jésus, au moni pèse, yozo quand c'est tam sous les apèse, tam sous que les ali somo, on les a somo mais les ali tam sous milieu mon mabé lati, yango de toko makaka, to la ta combo na ye, bien aimé dans les seigneurs, yango de libo de lia tongo ezali ya ko adorer nzambe tozali ko adorer susu nzambe tozali ko adorer ye na tongo lelo nzambe wala musibiso na tongo lelo nzambe oyo abateli biso tango bayaki ete bafina biso na butu na lelo ye azalaki wana telemaki atiaki basoda na ye baarme na ye po ete eyeba koprotege biso tozokumisa ye na tongo lelo. Bien-aimé, dont le Seigneur élève ta voix et commence à élever ta voix ce matin. Bien-aimé, dont le Seigneur tozokumisaye nzambe mune nzambe wasali ezali komona na ezali komona na te musantu na lola nzambe na bombo nzambe mune nzambe wasangisi biso lisusu na tongo lelo ete tokutana. Bien-aimé, dont le Seigneur toza na tango ya tongo tango ya mystère ya nzambe tango oyo te balukaka nzambe tango bayaka ete omikitisi tango bayaka ke soki okolala na se olali na se yaya tango ezalaka ete ofukami longola na ngai pongi yaya longola pongi nzambe oyo azolobaki azomona mutu moko te mutu yango ezala ata yo te yaya mutu yango ezala ata yo te ke seigneur ngai oyo na ye ete nazwa kombo na yo ete nasalela yango ete nabundisa bayini na nga na kombo na yo eske oyoka te ke na bible ekobaki avec Dieu nous ferons des exploits bandeko totangaka bible te ndeko na nga avec Dieu ozala ye yango nde tokosala baexploit nani asasali deja baexploit tozokende kaka lokola tozaka baordinaire kaka lokola bato nyonso me nzambe aza na mposa ete na ye tosala baexploit apa oza wapi natongola lelo naza na mposa na yo namona yo papa namona yo nasimba yo apa simbanga ikolo na ye natongola lelo na yo nalamuki papa olobi ke ozoluka mutu moko mutu yango ezali ngai papa mutu yango ezali ngai napamboli yo natongola lelo tozokupambola ye natongola lelo ete asouffle bible elobi ke azali korenouveler bonté na ye chaque tongo. Bien-aimé dans le Seigneur, tali ebele balamuki te ebele mpe bakolamuka pe te. Bien-aimé dans le Seigneur, me yo nanga tolamuki ebele baza na basoin intensif na tango oyo ebele baza na basoin palliatif. Ils attendent que leur dernier souffle. Bien-aimé dans le Seigneur, mais biso na tokomi na moment wana te. Ce ne sont pas les mots qui peuvent adorer Dieu. ezali biso bato tozala bomo adore Dieu. Pourquoi adorer Nzambe na tongo et les secrets de tout le temps. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Invoquez le nom de Dieu, le nom de Jésus le matin, avant le lever du soleil. Alléluia, le grand matin, et le secret de tous les temps. Le secret, bien-aimé dans le Seigneur, secret yake Nzambe alobi ke ngai nazali wana bolukate nazali na ye mais Nzambe azokoka mwa azomona ke moko te tozolamuka kaka tongo moko te oyo akoyeba kosattache na Nzambe. Ndeko na ngai, prends ton temps le matin. Alléluia, prends 1 heure, prends 45 minutes d'avance que d'habitude. Oyeba ko adorer Nzambe. Alléluia, oyeba ko implorer ye. Alléluia, Bible elobi na ngai na Marc chapitre 1 verset 35, quand il faisait encore sombre, Jésus-Christ, alléluia, abandaki kobima, était azokende ko prier dans le lieu désert. Tango bango basali kila bango sina bango tango basali wila mukala tongo wapi wana zali ko uta na désert abandaki ko kende ko prier na tongo secret wana ndeko na ngai zuwa yango na yeko la kisa yo secret o ya okozwa libala wana na tongo okozwa kimia wana na tongo, mais aussi à condition que ozala ya Nzambe awana zolobela bana Nzambe yo oyo ke nano bongwani te, yo oyo ke ozana na kindoki na yo ti lelo, yo oyo ozali kaka na makambo mabe motema mabe ti lelo, makambo etali yo te, ezali makambo ya bana Nzambe. Alléluia, bana Nzambe nyonso soki bozali le vaillant combattant, les guerriers soki bozali na tongo ya lelo
Yamuka, bele l'ensemble na yondo kisoko yeko bele l'ensemble na tango la biso ba l'ensemble tozali ko bele namba koyoka yote Bible lobi kutu ke prière na yo ezali lokola une abomination liboso na nzambe yango tikete biso ba na nzambe tobele la papa na biso haleluya ozawa pi papa kala ba pasi nanga yango tango ya tolérance yango tango ya koloba ipa tango ya ba requête yango oyeli nini na tongo ya lelo banda ko kolobango epai na nzambe banda kolobela yango epai na nzambe papa papa pasi papa tala na mboka oyo banda na ye papa mukanda te papa tala ete na yoka ndeko moko azali koyemba nzembo alobi papa banda na kota na ndako ya libala ata so ikutu na bozobwaka yango te papa nakobota mokoloni papa wapi libota na nga tongo ezali momango ya koya kolela apasunga lala na se prosterne-toi. La Bible dit que nalikolo kuna ba ange bazali ko se prosterner yo zali ko se prosterner te konani élevé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Matungwa lelo azali ko se prosterner tamutuna yo na se ete papa nazali ya yo papa fongolanga ndeko langa pasteur ndeko langa musali na nzambe tika ete goluka omona mosale tombo me yaka oluka mutu apesaka ministère mutu akolisa ministère yaka olala liboso na ye na tongo ke Seigneur telebisa ministère nanga alléluia prière ya tongo ezali ko concerner bana ensemble alléluia yo na no bongwanite mais nazali ko exclure yo te mais bongwana kaka ata na minute kaka ndenge tozobondela bo yamba yesu tika yesu est-ce que moko na moko akongoli bana tongo ya lelo apa na pesi yo motema na nga na pesi yo bomoi na nga apa vanda kati na nga zwa contrôle ya vie na nga apa na pesi yo motema na tongo toviaka pete tosolola na ye il est là ndeko na nga fongola miso ya molimo okomona ye nzambe eyebana atelemi présence na ye yango tozobondela ete toluka baprière ke tozoprier tu sens la présence de Dieu na kati ya prière tu sens la présence de Dieu bamosusu bazalaka okoyoka na suki ya motu etelemi yo bamosusu okoyoka esengo elati yo bamosusu okoyoka ete mai miso ebandi kobima yo ozolela pasi ete mais ozolela ete la présence na nzambe ebandi kosala ete mai ya miso ebima ndeko na ngai tongo tokoma kobondela bapriere lemba bapriere kauka bapriere sans la présence de Dieu bapriere forcée alléluia tongo ezali ntango ya prière forcée te ezali ntango ke tu répands ton cœur alléluia devant le Seigneur ete Seigneur napesi yo yango apa zwa yango papa na tongo mpe bayaka kotuna nzambe papa nini yango ekangi vi na nga révele ngai yango papa ete Seigneur nayeba kose repentir nayeba Seigneur kobongisa na yo nzambe na nga nyonso nazali kosala ezali kosimba te papa sunga ngai papa namona pe clair namona pe loboko na yo kati na bomoi na nga papa tanda loboko na yo nasimba loboko na yo tongo lelo tongo ya action de grâce tongo ya kokumisa nzambe tango ya kobelela ya koluka ya koimplore la grâce de Dieu papa grâce na yo esurabonde na vie na nga grâce na yo papa grâce na yo papa apa basinga nyonso ekangi ngai papa apa loba liloba moko dans l'heure de détresse et de prière tu envoya ta parole papa tipesanga pe parole na yo na bomoi na ekangola nga ebikisa nga esunga nga erestore bomoi na nga apa tongo lelo na ye pe epai na yo namona monene na yo bien-aimé dans le Seigneur maloba oyo toti kotanga ezali ete ntango badolaki nzambe ete nzambe ayebaki kotya embuscade kati na banguna ya Israël ete ils ont commencé à s'entretuer papa bayine na nga oyo nyonso ayebi likambo na nga qui commence à s'entretuer papa tia confusion kati na bango oyo nyonso ayebi likambo na nga papa lève-toi Seigneur pour me secourir lève-toi Seigneur pour restaurer ma vie lève-toi Seigneur pour me bénir lève-toi Seigneur pour me réorienter alléluia nzambe tata alléluia mimonisa au nom puissant de Jésus bien-aimé dans le Seigneur toti ko adorer nzambe na tongo la lelo mais tokoyeba pe kotika journée na biso na maboko na nzambe po ete touti tozali na ye elongo ndeko na banda ko dessiner journée na yo lolenge yo moko lingele te ezalela mais avant ya ko dessiner journée na biso tokoyeba ko annuler
bien-aimé dans le Seigneur, au nom ce monde éternel, et baki kosala na butu na lelo, au nom de Jésus. Tosi toza, ndekolanga prière na yo nyonso, ezalaka au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, okomona ete ba changement ya milene, et kosali ma prête alobi ke na zombo na moko te, azali ko invoquer kombo, azolo ba pona tina kombo, alobi ke na zombo na moko te, azali ko invoquer kombo nanga, au nom de Jésus, au nom ce monde éternel, et baki kosala na butu na lelo, au nom de Jésus, na détruire la nyonso, na néantir la nyonso, ba calendrier na bango, ba janda na bango, au nom de Jésus, na tumbi yango, na détruire yango, na kombo na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi na kombo na Yesu, andako dessiner journée na yo, au nom de Jésus. Papa journée nanga, papa d'esprit, il est écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée Seigneur notre Dieu, alléluia, de bénédiction, une journée de bonnes nouvelles, une journée de liens, une journée de recueillement, une journée, bien-aimé dans le Seigneur, une journée de réveil spirituel, alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, ton commun à souka, il y a prière, il y a batombo à l'élo, bien-aimé, tombo à l'élo, il y a qui la présence na ye, alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde, bien-aimé, que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce en abondance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers toi et qu'il te donne la paix, qu'il te donne la joie de vie, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Au nom puissant de Jésus, le boko l'ensemble est atteint et touchez-yo. Seigneur Jésus, oh visitez moko la moko katina biso. Papa, bomo na biso échanger, ba mona ke bomo échanger. Papa, ba masolo te, ba histoire te, mais tu lis to vivre yo papa, to vivre munena yo. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, to komina suka, ba prière na biso, il y a adoration, il y a samedi na dimanche, ezali il y a 5h30, 16h, heure, il y a Bruxelles, et il y a Paris, et 4h30, heure, il y a Londres, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, donc vous avez adorer Nzambe. Bien-aimé, ceux qui n'ont pas s'abonner, invitez Babaningam Soussou, na prière Oyatongo, et ça dit tant il y a mystère, il y a Nzambe. Bien-aimé, ceux qui ont été vinayo, échanger kota na mystère ya tongo okomona ngo okota tout le monde na Nzambe sala pe commentaire na yo pe sa pe ba témoignage na yo onyoso Nzamba ko sala pona bombo na yo ko bomba ngoti benga biso ou bien komango na ba commentaire to komona ngo tanto komyana to kutani susu mukolo na lobi na prière ya mystère ya tongo au nom de Jésus. Amen, amen.